Ne touche pas notre candidat commun. Ne touche pas notre candidat commun. Quand tu touches à notre candidat commun, tu as bino penda boui. Makofi Mangombe. Makofi Mangombe. Soki kaka bakena biloko go failu nini? Toko kenena bino Makofi Mangombe. Toi ba quinoa. Makofi Mangombe. Bokomona bazamba gorille. Ba tête KO. Bokomona biloko mususu. Ozola nangai. To kenonga ninga ki failu azamona kisasa. Tobi misamo bana na biso bana mateto mo la milai wana do ba Goliath ba petona ba bimarate. Ba petit bazolia. Litilo la kotika tala fufu ba petit bazodame. Nous allons protéger Faoulou. Tala bra. Bolia. Mercredi boza musala. Ba petit ma Kofi Mangombe. Bazolia. Ça va paquet. Et son bolia. Mercredi tono yamba Fayoulou. Pendant que tout le monde a Kinshasa, Félix Atangana Macron. Tala bokeba na balukuta na bino na. Bokeba na lukuta na bino. Au monde de ça, nous sommes prêts à dévoiler tout ce qui est mensonge et montage. En 2011, Kabila candidat président de la République. Tshisekedi 11, Kabila numéro combien? Yosa jeunesse. Limbisanga yom totu na mituna. Numéro Kabila zaka combien? Ezalaka 3. Après le chiffre 3, chiffre d'Andagazani 4. Mais Fayoulou le chiffre combien? 4. C'est le vrai successeur de Kabila. C'est pas Chadari. Même si les plats ésotériques et mystiques, nakeno par rapport à les chiffres c'est la symbolique. Je suis au niveau de l'herméneutique. Bilo ba Jean-Marc m'a bien monté. classe Ezel Lenguière mo. Bonjour et très heureux de vous retrouver si nombreux devant vos postes télévisés pour suivre votre émission préférée sur cleboa.com. Cleboa.com, site moyen bien, au Bongaka Mingi, au même la plus d'actualité par rapport à Makambozo le Kalamboka. Parce que Mikolo, tu préfères te côté Ming na politique. Et tu remarques que non, Mikolo, actualité, c'est la politique. Ne te vite, tu côté partout, tu solo là, tu poser ma question, répondre biso par rapport à Bato Bazona Dabiso Liban Mboka, pardon. Merci à Dylanation Tonton Banda qui est notre boss moro bien gentil. Donc, pas de commentaires côté Kuna. Merci à Pichu Mangaya Boss Lady. Babi, moi c'est Pembe Koleka Zate. Je fais aussi mes gros bisous à celui qu'on appelle Herman Emporio, garçon slim. Mon cordon, en même temps mon caméraman, donc il faut vous sentir. Merci à Joe Lily Atala, en char et annonce depuis Londres, je te fais des gros bisous. Merci aussi à Marie Atala depuis Paris, des gros bisous à vous. En tout cas, pour aujourd'hui, on va recevoir pour vous Daniel Saf. On va parler de tout sauf rien. Il est là avec moi déjà. Vous sentez vraiment que le drapeau et Mboka, ils ont un autre. C'est qu'il a qui c'est que Mboka ndé kolobama vraiment. Parce que vous avez pour la vérité, ça va te belé bazo réclamer. Jolicia, pourquoi vous avez Daniel Safouté? Donc on va dépendre de la programme naïe. Et Ramon que non à libérer moi mukenda vu que non toko tourner les lots. Mais avant de commencer, je vais aller dire bonjour à mon invité. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni. Mais nous autres makasi. Tout de suite au Kangi Kinshasa et comme il a compté Nabiso. Ah bon? Ah oui, nous contrôlons Kinshasa. C'est bon, bon, nous avons Makamono Sozo le Kandé ni vie sociale. Makambozo le Kamalam, Pambate, Baebakanisa ki Congo za bango, Tupenzamba pesa bango Congo yango, Bamikosa maki, lelo Congo komi a Fayoulou. Lelo komi a Fayoulou. Il y a Obalobina le quota français. L'émergence d'une nouvelle société. L'émergence d'un nouveau leadership. L'émergence d'une nouvelle intelligence. L'intelligence congolaise. C'est ça l'intelligence congolaise. Fayoulou Tangiana qui ça, j'ai diplôme minaye à quelle université? C'est Mayele à Congo, Yangoana. L'intelligence congolaise est capable aussi à Rokamba Congo. Mayele tout ça, ils étaient Mayele à Onité.
l'émergence batuba kangayam, l'émergence d'un nouveau leadership. On moni réforme et ça là batu passe. Réforme. So bo réformer société. Moni ba traditionnaliste ba kokakelo ko ya sikate. Ba mesana na tradition. Tango nyosa liaka pondu ye. So yebise te esengeli to koma boye. Lorsqu'on réforme la société, les traditionnalistes ba okaka pasi. Balingi bazala kaka bongo ba benga les conservateurs. Balingi batika la ka bongo ndenge bakoko na bazala ki batata na bango barrière koko na bango. Mais biso toye na makambu ya sika. To bongo la makambu. Makambu ya sika ezani politique ezate bolanda moto na sima. Ye kaka. Bukumo benge igwe. Te na politique igwe azala raté. Na politique sacré azala raté. Na BTCT. Na bandeko ba komona ka obiso tozana sacré. Ici je m'adresse na professeur Chilombo, porte-parole à IDPS. Papa, zala maele te. Yoza professeur andeni. Ya koleko finga kabato. Yo leki o fingi ngai. Yo leki o fingi mukebai. Yo professeur esengelo la kisanda kisa. Biso tolobi mama ko finga nezali susute. Pamba te boni bo bomba manasima ko finga. Allons dans un débat national. Présentez vos arguments. Ce que taliba to ba ko finga na maele zate. Na ko peso ka fils mukoko. To fandi na mangaza mona matete. Yepaza mona matete. Même na mutwelo ko zate. Regarde les gens qui communiquent pour l'IDPS. Ceux qui est fils mukoko azaki leader, fala za la candidate. Asa candidate point. Abano landaka batu na sima. Ya lobela kaka batu. Mukoni na komi lobela ye moko. Mukoloni na komi lobela ye moko. Naza kuna te naza na tango landa mutabongo te. Lobi ako betela nga maboko, lobi ako lulanga, lobi na ko kamba ye. Eza la bato to ko kamba bango lobi na mboka ye. Alors to koza na kanda na bango te. To ko finga pe bango te. Ya una lobaki likambu ya ko finga to tika. Ikomi soni na bayi mokili. Ah ba congolais ba finga ma. E bandi lelo te. Uto tanga mobutu. Ba ko finga kaete. Me biso to ye na bizaleli asika. To finga na te. To bunda na makanisi na mayele na boanya. Na beti li société. Bo benga professeur Chilombo wana. Bo benga ye. O ba bengi na habite aza professeur ya wapi. La recherche scientifique na motone loko ezate. Tala moto akoloba na maloba professeur okomona yake o yanke. Zolanda. Alors, ceux qui ont continué ko finga akozwa moi gogo moke. Pamba ta fandi na lemba ngane numéro 1 kuna. Les grands leaders de la jeunesse na lemba c'est Daniel Saf. Tout ce kutene ni mikolo belé okomona akomelaka masanga kaka na babarwa. Porte-parole à IDPS. Professeur d'université. Soko lingo mona moni nzela super. Okomona yona alati mo moniere bango ba mona so balati moniere ba komba Tshisekedi akomela masanga akolia kabri batu ba ebiete. Ils sont pas connus ici à Kinshasa. Daniel Saf nazane sika ko tchalo kolote. Nane sika ko tchalo kolote. Bon wana ezalaki parenthèse, je peux pas s'attarder pour un petit professeur d'université. Vraiment un tout petit professeur d'université. Auto ebi buka komate ni n'apporter na mboka to ebité musalo batu ba ebele porte-parole ya IDPS. Aishwaka na élection en 2011. A bunda sali ki muluba a komi porte-parole à IDPS. Pona kaka ba imboka ba voter. Ba porte-parole ba ozala combien? Augustin Kabuya porte-parole, Chilombo porte-parole. Oh wana musuza za dire kaba mais er nyoso komone na TV ayako débat. Ba lembi télévision argument za soute. Soko moni ba baleki na télévision, eza po ba finga Fayulu, ba finga Daniel, ba finga Mike Mukebai, ba finga Moïse Katumbi, ba finga Jean-Pierre Mbemba. Tala bo finga na minota biso tondimi mais Jean-Pierre Mbemba Chilomba robeta yo. Igwe Mbemba. Ba finga la bango biso ha o fingi Daniel Safu mais yo Chilombo o le kof tala bato ba bosa la politique te. Nani abosani ete moto ali boso Moïse Katumbi asungi eza Félix. Mais bino ba ebozingie bo telemaka bondi ko finga Moïse Katumbi. Oh muyibi nini. Boleka bo finga Jean-Pierre, bo finga Katumbi. Bo finga Daniel Safu mais Jean-Pierre Mbemba na conseil bino botika. Tika Chilombo, Jean-Pierre Mbemba. Igwe. Omoni passe bosuki. Ngana ndimi bo finga na bino ngai. Bo finga Moïse Katumbi. Bo finga ba Francis Kalombo wana tu bo finga na bango. Fayulu bo finga mais Chilombo porte-parole des DPS.
babengaki Chilombo tala bakombo président parti Chilombo porte parole à parti Chilombo toloba te wana eza malamu mina yebi yo Chilombo eza message na tindelio finga biso finga na muzitu mais mbemba tiozo finga ngambo nazo babi moto aza na mbano naye mokolo mbemba kozwa katala kotombola bo bon wana conseil na pesio ata bato IDPS ne bozo finga botika MLC na champion mbemba wana bato babunda bitumba manduki soki bakoteli bino kuna pona kaka tozobunda likamba Congo tika likamba kofinga yo za professeur d'université osengeli bongo kopesa bato bwanya mais tala même lobeli na ya peso ozoteli lobi moto pena za professeur oza ba diplôme te bazozwa nzela mayuya aucune intelligence to sengi débat yaka to sala débat ngana yo bayi mokili batala nana za maye tu crois que quand quelqu'un professeur d'université qui batuna maye ni Chilombo na lekinga na maye te il est apte dans son domaine à sala yoka à sala pharmacie aza professeur aza pharmacie mais mosala neza ko sala kiso sunga baimboka mosala no tondi yango te otali ba kofuta ba professeur moke olingo bakisa ngo comme député ni ndeko tika ndeko soki yozo continuer Chilombo kofinga monsieur tu seras humilié na degré moi tu vas pas te rendre compte to kutana rano la lemba na bututi 20h obele la IDPS ngana to kutana 20h na lemba il a pris la tangente total à ceux qui va voter bino changu wana yoke ko cha candidature yoke to tala soba biso ne to retourna total soba voter changu wana to stopper si mot d'ordre to pesi les bangwash ben pesa nzila na moshi fait yoke ne na yipse bangwe silibon ben bangwash masina ben bangwash ya Kimbanseke ben bangwash ya changu ben pesa nzila na moshi fait yake makamba Congo ben pesa kanjila na mujitu na Martin Fayulu na tala boya lo ba tribalisme eza mode d'ordre bampanga kikwiti bampanga bandundu ben pesa nzila na mutumoshi ve na mutumoshi ve ben pesa nzila na Fayulu ben mewa waniza mobilisation na continent d'Ivoire changu pona changu waniza mabele mame ozola nangai tu pesaka bango na ninga Congo mina momo to komio changu waniza maboko a Fayulu ya ona zoibisa yo ngana lancer défi ezama mbako loba te mercredi Fayulu azoya et vous allez vous rendre compte que le leadership sociologique est tenté de subir des mutations ezo longwa batu ezo kene pa mutu mususu ozola nangai makambo na zoloba oyo eza mamna na lobité eza ba prise to bombi tozozela bango ba lobaka mais lorsque vous allez continuer ya kotalisa ko biso za na base on va botama nango tant biso tozobunda bango bazalaki to bundi na papa Tshisekedi bango bazalaka. D'accord papa Daniel. Papa Daniel, vraiment, vous sentez question, vous souhaitez ça répondre à ma bonne so. Peter Tsiani, arrêtez dossier comme na niveau. Merci beaucoup na motuno tuningai, mais na rozongi sayo, tolobela beaucoup plus la mobilisation au banda lundi, mardi. C'est une grande mobilisation. Moninga na lati drapeau bouna lati Congo. Na lati Congo do roboto la biso jamais eloko oyo. Ce qui te pesaka yango, kaka biso meto roboto la yango. To tombolaka kondo Tshisekedi na mayele na ye na vision na ye lelo azali susute mokitano na ye nyonso esengela zala na semba na limemia yo lingo za la président batu bazingyo bafingaka bato ata bafingi yo batu no bakozongisa te pamba te boko luka bolingo ya bato bapesa bino bokonzi peuple nde mokonzi za base te peuple nde mokonzi tango moto alobi base eza ekuke ya bato na ye biso tokolobela Congo Fayulu tokopesa e base te tokopesa e Congo na natalisa batu dimension moko mystique ésotérique na 2011 Kabila candidat président de la République Tshisekedi 11 Kabila numéro combien yoza jeunesse limbisanga yo mtoto na mituna numéro Kabila dara combien ezalaka 3 après le chiffre 3 chiffre d'andagezani 4
Mais Fayoulou, le chiffre est combien? 4. C'est le vrai successeur de Kabila. Ce n'est pas Chadari. Même si les plans ésotériques et mystiques, par rapport à chiffres, les chiffres c'est la symbolique. Je suis au niveau de l'herméneutique. Bilo Jean-Marc m'a bien monté. classe c'est linguère. Donc je suis au niveau de l'herméneutique. Mon son la herméneutique. Macron, oh Lelo Aza président il y a France, c'est un herménète. Il a fait l'herméneutique. Donazana Kunate. Pour nous, tout le monde à Kinshasa, Félix Atangana Macron. Nous sommes prêts à dévoiler tout ce qui est mensonge et montage. Tofana Namboka, Babio, Mobutu a tué les léopards à l'âge de 10 ans. Tofanda Nango Bambula na Bambula. Naropeso li Sesemoko. Mboko Maye les Fouezala. Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Yé Diego Kao. Tanga Yaka, Batou Bazalaka te, Akutara Banyama. Ce sont nos ancêtres qui ont découvert l'embouchure du fleuve Congo. Talabunyama. Ce qu'on appelle l'obscurantisme. Pour installer en fait une nouvelle intelligence capable de développer les Congo. Ça porte quoi? Diego Kao, Kinganda Tangana Macron. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Nazongi na opona rotali sete. Bana Kisasa, Bana ya Congo, Bana Ngumba Nyoso, Bana Beni. On a bien que une fois Fayoulou aux affaires, Daniel Saf aux affaires, Moukeba aux affaires, Baoboma Moutumote na Beni. Ça je vous dis. Et c'est le moment Moukier. Nga Daniel Saf député. Nga muna kita la kana kangi ba defona maboko. Système à Kimbangu. Na kangi ba defona na maboko nga moko. Vous comprenez? Donc, na lingi ba tuba kota na dimension ésotérique. Après Kabila, c'est qui? Après Kabila, quel est le chiffre d'herméneutique? C'est le chiffre 4. Kabila en 2011 à qui chiffre 4. Moni bato bazo ba pe ko tricher. Ba tricher na loyenge. So ba ko tricher ba ngaba kende ba si nanga. Chashada le chiffre 4. Ozolanda. Chashada le chiffre 4. Net Kabila qui chiffre 3 en 2011. Élection to kende. Chashada le chiffre 4. Si les plans symboliques et mystique, azala le vrai successeur à Kabila. Bah qu'on découvre en retard. Biso te bisa nanga tia Fayoulou le chiffre 4. Bah tu vas bien monter. Mais tout ça n'a dévoilé bino. Numéro à Fayoulou, ils a chiffre 4. Ya Chadel que tu as habité. Na zape na tina roye bangote. Parce qu'on est dété bana Congo. Bondi melangai. Maramsu mwana sabine zate. Pamaramsu comme babilima. Babimbi ndinkuyu. Oba yombe ba comprendre ngolo balini. Et comment babimbi ndinkuyu. Tokolo bango boite pour n'intérêt bana na biso. Ozola nanga mais na relâcher le mois muke. Fayoulou numéro 4. 2011 Kabila numéro 3. Tshisekedi numéro 11. Numéro 3 que le cas président na ndenge pa mayu ya kaka to ibina sonenge le cas pa Tshisekedi mta le cas président. Mais tout yawa poto kene na maponami. Babimisi ba ndeti ngai nga provincial numéro 15. National 164. Ozolanda. Mais Fayoulou numéro combien? Numéro 4. Après 3, qu'est-ce qui revient? C'est 4, non? Donc on peut déduire, c'est Fayoulou qui a Rosalamo Kitano, il y a Kabila. Après Kabila, c'est Fayoulou. Le camp de la partie. Ce que moni na bengi bino to sale mission na lati drapeau. Toringito la qui sa bayi mokili. Bisonde to mobilisaka. Ah merci, Nabosana qui motuna non parce que wana héros national. Peter alamusi mukili na likambo ba bengi ba devoir de mémoire. Lisumune ka yangwa. Mboko sozo sala malamu lisumune. Talanga na kota ba prison ba nini mais moto ide pesa le kiote. Bakanga kana makambo na e. Bi tabato bazanga soni. Ba ko kanga likama mboka pona bino ko bele la partie na ide pesa ko bele la chaque fois qu'on m'arrête hein l'OPJ assimilanga toujours membre ida tabitenga za journataire za muta ida pesa mais lolo ba wangani bazupe libabe na bango l'ingratitude et futarate na ibis na salaga mission ba trop si ba osimba mutu tande ba simbi mutu to katiki to muni Kinshasa to katia mpenda kia
koto fayulu bango batika na mwe tenya mukie tokobotola bango lisusu tokobotola ngo ozola nanga tokobotola ngo yango na ingina loba pona bosa na teli kambu ya ndeko nanga Peter na ni ko lobela ngo te tala bila chibala nzenze bila na ye akangi Peter bila chibala yango moni na kolinga kolo na kotala chibala na kotala na bi maître Gims yo to bundi na yo état de droit démocratie tchanga na caméra maître Gims bimisa Peter to ko tele pendant 15 jours après 15 jours Peter degutu arobimane moni faulu so mercredi to na marche to sala ba journaliste faulu liboso to si mututi faulu liboso ona kuna bakima ba marche faulu ya yaka ba marche Peter na bengi faulu na ce soko komito yambio mercredi samedi to ko sala marche faulu liboso kinchasa mobimba Peter akobima esika fandi wana bazo commissaire monene ba commissaire monene parce que prison ezali sikoyo ekopesa énergie ekolongolo ko banga ekokomisa elombe prison de ko talisa yo na mi bonza pona mboka tango mi bonzi pona mboka ekomi lokumu ekomi sengo tala biso soko tambola na balabala bisengo toko eleki na mbongo esengo nga na yoka eleki na chibala yoka kesengo nata ulika oh compatriot oh Daniel Safou toko vote Daniel Safou yo leki bango oleki porte parole à IDPS oh nezo kelengi moto afinga kanga peuple azoba na leki ekopesa kimia Peter Tiani ona bengaka mokolo devoir de mémoire ikambuya kweli kaka yango wana bukanga mya Peter ekotalisa te oba gaz lacrymogène tozwaka na ba marche ya ba gaz lacrymogène tilelo enyokola biso soki pe yango ekoboma biso e soki pe tokozula yango traitement eza mabete nyonso to eza kaka mboka ezwa lokumu mboka ekendo boso mbongo ebombamaka na banke mokonzi monene ya mboka oyo bobengaka ye chibala nzenze mbongo kobombana oyebi mpo na nini basanction union européenne azopesa bango basanction bazozwa na Nations Unies pamba te soko bomba mbongo na eza na bagénéraux mosusu bakoma bafuta bango na chasse à vivre po moye botya mbongo ne na banke eza te bakoma bafuta bango na chasse à vivre mpo na nini basanction nde omoni chibala abangi akoma bomba mbongo na ndako bayibi mbongo omoni mwana ayibi mbongo mbala moko te akendaka zwi 50 kokanza te 50 wa moke $50,000 ake azwi 100,000 aka mokolo mosusu maître Gims ayo kotala moni on dirait kiti mbongo oyo batu na mwano papa moni bato bakomi na mbongo ata bana babaki français te bakomo balba français papa c'est pas moi non papa c'est pas moi initiative ezwami na ndako tala esika Kongo ekokende nganga ye na ndako nganga na naza na ye na besika fandi tozozela tokotala mikolo koya Peter soka bimite tokotalisa baye mokili ngangana naza na ye ngango yake kozwa ngangana za moto ya opposition tango na benge to sali ba enquête ngaza moto investigation nganga lobi vie naza prêt soki boki ko bimisa ngamboka na dévoiler na bima na bi tikana kokisa na kangisa mbongo to bimiso ke na mo Brazzaville parce que mboka ko bonga na janvier le 23 décembre ma ponami le 24 Kabila na batuna le 24 Fayulu nde na koyebisa na litoyi ngango oyo chibala zwaka pona baye banana yibi mbongo na ndako na tokimisa na Congo Brazzaville ozolana na convaincre bien soki boye bien na yebisi Fayulu mutako koma président mboko zala na kimia ba che moi na câble kangie papa zangai makambo wana ekoleka na etando kotalisa batu te moto obino botie premier ministre nde balobaka na kolokota français il est dans la supercherie ça va biloko wana
bonganga ozolanda donc pona kozonga likambo ya Peter eza lokumu pona biso ba jeunesse engagée et ko talisa te tozobunda bitumba solo et ko talisa pamba te mopanzi ya sango ya solo azase na bisika misato nde balobi na lokota français l'arrestation l'assassinat l'exil biloko misato wana assassinat emprisonnement na exil songa Daniel Safo na kokisi déjà moko hein emprisonnement ba enlèvement etikali moko assassinat wana ko yate pour le 24 tozibo konzi yo ko assassiner ngani na ko kanga bino ozola na ngai na kebongo na matete na bisi bana matete bo voter ngai pona kangela bino Shadari moi par député parlementaire na kokundula likambo ya Kasai pona talisa bandeko nanga baluba te nazaka na bolingo na bino likambo ya Kasai na kokanga bango na maboko ngai député national na kokundula makambo maike bakokangama bamata bakita nga Daniel Saf na kokanga bino na kovanger bino nde bokanga kanga ngai ngongango ekoki mettez-vous en tête hein ngai Daniel Saf bokanga ngai ya banko bo enleva ngai bo nyokola ngai bo bebisa bo moina ngai tala ndenge na kokosola gazo ekota ngai utokala ba marche to salaka tili le salaka pasi yoka gaz lacrymogène obi ba gaz ngo uta Uganda tolo bakango te ba gaz uta Uganda tant bozo bi man église bo mbum et puis mis à rouge et puis mis à jaune et puis mis à bleu yoko pema yango moni passe ça la biso soko le bita on so faut me la mai gaz ekota pisa biso bestoma menzamba ko sunga na nzela lo sambe ko sila. C'est bon, merci beaucoup, Papa Daniel. Mercredi, arrivé à Martin Fayulu, message non pour le peuple congolais. Tanga caméra, on est dans la petite drapeau, dans la petite parti politique. Ba imboka ba eba été, ba parti politique comme ma boumou abatu, ba parti politique et comme ba compagnie là. D'abord ils ont fait privé. Olandinga, ils ont fait privé. Ce sont pas des partis à mboka. Ndé au monde ba mboka mususu na ba Afrique du Sud ba parti comme ba parti mo ya nation bisote biso comme ya batu ba yokanaka siko kondo akufito ko cha nani vote te to cha mwana na ye nani to ko cha sekete non nous n'avons plus besoin de ça nous n'avons plus besoin les partis politiques ont la mission de conquérir les pouvoirs et d'éduquer la population. Yo moto éduquer la population, aujourd'hui la population éduquée, on a tout na base. Ça, ce sont des insuffisances d'ordre politique terribles. À des personnes qui frisent des insuffisances, to qui confier ba mbokate. Pays ba confier ngo na excellence. Les meilleurs parmi vous. Ozola nangai, les meilleurs parmi vous. Ndé bozué pour pesi mboka. Mboko ezana pasi. Mboko batu bako kufa minyoko makambo bele tala na Beni ata na Kinshasa bakomi ko bomaka tango nyoso na Kinshasa ozola ndaka eza mboka te boko zongo moto bo pesa ngo un amateur moto alingo yekola mosala na ki présidence tete moto ko zomboko asala muni Fayulu asala Fayulu asali na secteur oyo aki ko sunga biso pétrole makambo ya pétrole Fayulu ayebi yango ayebi yango asali musala asali na ba français asali na ba américain batu ayebi yango te ke Fayulu aza formation na Pentagone aza to ayebi yango te bongo bino boningi botalisa ye na nani ne leko Fayulu auti wapi Fayulu auti na conférence nationale souveraine il a une expérience ba miso so retourne une expérience nonini mama lambi fufoli obimi mama lambi fufoli obimi o sala ta mokolo mokote mosala liboso okamba biso Congo te biso to sala soko moni sikala ke expérience na ngai journaliste presse écrite bino expérience ezapi tuna Jamar Kabunda sala wapi Kabuya sala asala mokolo mokote Jamar Kabunda akoteka ndakala ozona na ngai akoteka ndakala na kana ya mesate ya se makoki ezate ateka kana se bato amesa pe bazali moto abongo bozue bo tomboli ye eza mabete nzambe muta tombolaka
mais botombo la moto azana mayele la moto tala lelo akotanga na ILK mabeza wa piazo continuer betite ni na ILK eza malamu tolingi bato bakoma mayele mais yo kozala ministre okendaka kelasi okosala mosala mboka mokoloni bapesi yo parti ya monene soki okomi 14 heures yo obandi kotanga obandi kosala intero ozolanda prochaine émission na kolakisa oba interrogation na sina zwi bapapier intero liboso azwi 4 sur 10 intero mibale azwi 3 sur 10 naza na bapapier zuzu pesanga bapapier na zela kata nalakisa pa omonia babundaka na journaliste te bato baza mayele te yo kobunda na biso ba journaliste yo bunda biso basinzili ya mboka yo bunda na biso. As-tu déjà appris ailleurs un simple individu faire la guerre aux journalistes? Toko buka kawa nyonso tozu ba papier na intero liboso azui 4 intero mibale azui 3 ba papier za timala ba papier on ba prise mibale ko monango TP soit bato bazaba kotanga na bazaba bilenge o baliki Fayulu vieux et que Jean-Marc comment ça mayele était toi auditoire moko na bi petit biso za na tina bato na lisusuté et pensent qu'ils peuvent nous déstabiliser. De déstabiliser. Nous n'avons voté. Discours n'a aucun nom. Alors, les qui là, oui, qui s'ensou, Daniel Azali, oui, Matete, Daniel Azali. Partout, tu as implanté Fayulu, Madidi. Ils ont dit Kamboa Moutou, 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 ils ont dit Kamboa Moutou. Mouninze Mona qui est dans la campagne. Ce que tu as malam, tu es mon mouissimoel. Parce que comme il y a une démonstration, conjuguer un verbe être, na conditionnel présent, deuxième forme, moutakatani. Que je sois, mais c'est non, deuxième forme. Vous n'avez pas si conjuguer comme il y a une dimension. Conditionnel présent et zalaka. Mais quand un conditionnel comme une deuxième forme, tout n'a bien vous avez journaliste. Nous sommes journalistes. Donc, nous franchissime, yoka conjugaison, yoka français. Nous franchissime une période noire. Maintenant, nous entrons dans une période où nous constatons la lumière. Aujourd'hui, croissance ya bilenge bakobunda et kotalisake na liboso Paul ezali. Lilobanga nazobetela CT. Pour nous distraire ngate mercredi Fayulu tanga zoya tongito la kisana bayi mokili que Fayulu vaut Félix Tshisekedi vaut plus que Félix Tshisekedi ils ont bomba lisusu te pas to botoli ngwende to botoli yango to ko bomba te to ko banga te to botoli yango to botoli yango to pesi yango Fayulu balingi bakene na biso babiloko toko beta bino toza bokosi. Nous avons la popularité dans cette ville. Ceux qui vont meki likambo eza violence et comme babiso na suka nous on est prêt ngaza prêt na kufa même pour na mboka o mais na ko kufa te na ko mona monene ya mboka e ozola na ngai na ko mona c'est maintenant que les choses est comme clair zonga d'abord ba ko diriger mboka mo libum nous t'avons dirigé Fosa Liboumouboy. C'est-à-dire que, oh là qui ça, aux ala peuple, aux ala nangai, na kenana politicien fêti, ya konotanga kombote, toke fêti, toke premier tout se servir. Ngachika mukie, aye olia, ya cheta sanebele, ali alia 6, ake sous deuxième tour, ali alia 6, ake sous troisième tour, tu fanya batwa, muto soazi bo konzaroiba, tane ngazolia. Trois, il faut qu'on se servir. C'est-à-dire, à un moment donné, tu dois compatir dans la souffrance à battre. Maman, il y a une Mercedes, na tambola na hote, Sony. Moutson a bimi na nga, via comme lia, il y a une Mercedes, na tambola na hote, Sony. Sony. Vous na tambola makolo, tu na tambola na, mususu na muke na tambola na ho. Ozola na ngai. Donc, basakana na pouvoir te. Ce qui va pêcher au pouvoir, tout ça battu. Linga batu zala na buse na semba zala na komikitisa soki ba peso pouvoir yo mapeka. D'accord, papa Daniel. Je termine par là.
pas to teleminga na yo na simbi drapeau siko komi likambo ya puissance menda kimbangu Tchad zwa caméra Fayoulou, je m'adresse à toi. Fayoulou, regarde ces drapeaux. Les loyaux, tu pèses pouvoir. Yo en a poté mamozo le kana Kinshasa te. Je te rassure Fayoulou. Oyoka somme ya responsabilité na engagement m'écrit en okitane. Kutungane na zawa, tozo raisonner. Ce qui voisin okita. Lundi te, yo pe m'écrire oyate. Faut yo ya après voisin. Olaninga Fayoulou. Po to yeba, ezala loyengete. To lingi oya après voisin, voisin yé. To bloqué yé. Po to bloqué. To bloqué yé l'aéroport Njili wana. Ozui Masina, Kimbanseke, Njili, c'est pour nous. Ba Kinois, voilà, bazaba na kin. Ba yoke la abiso. To pesi mot d'ordre, 100% Fayoulou. Moi na kin nyonso, comment na mire, comment partout, joie papier, comment, tout, comment. Na aussi ces missions, t'es ça, na remercier Bétidian. Bétidian inikin, camarade yo, na Gumbi Moutou, 1 minute de silence. Pour les 5 étudiants tués. Na sengi na monde entier. On y sort Rolandangai, 1 minute de silence. Na mémoire à Bétidia Inikino Babomi. Voilà encore une autre bêtise humaine. Bano tozo tchele likia, bokomi kobo mabango. Banani bako kambambo kalobi. Banani bako sungabiso nanzela abwanya pe mayele. Je m'humilie. Nengina honoré bino. Sengena na bandango na bandela émission. 1 minute de silence. Pour nos Bétidia Inikine. Que Kabila vient de tuer encore. Bétidia, Basali Bandero Bakomi, jamais étudiant à Congo a voté Chadari. Yoka Bétidia Bayembinzembo. Biso Fayoulé, Biso Kaka Fayoulé. Bétidia va comprendre que étudiant faut a soutenir Mouto Azana Bongo. La capacité cognitive. Yo qui même pigi même batindi message ba soutenir Fayoulou ba pigi mais ba soutenir Fayoulou parce que pigi ma soutenir yo si pigi ma soutenir bon na ba guati na ba gua bangunza ba soutenir Fayoulou tous les étudiants Fayoulou la jeunesse quinoise Fayoulou base à Daniel Safou parce que Daniel Safou on a 2,5 millions base na base à Daniel Safou Fayoulou bon mon abisso na aéroport nous allons paralyser la ville. Nous sommes dans la ville morte. Fonctionnaires, commerçants, na lingite Zandwe Zala. Zandwe Zala te. Tola kisamukili kebino botelemi. Mama Wenze, fonctionnaires, étudiants, élèves. Bissono soto notala Fayoulou. Nenge ba sokolié. A commune longa président, chiffre 4. Kabila zaki 3 en 2011, sikoza Fayoulou chiffre 4. Donc, Bisson Soto Kende, Makambo na Oloba, je prends le monde en témoin. Mercredi, Moutoumota a résisté devant Fayoulou. Daniel Saf na pointe, Moukeba na pointe, Christelle Vong na pointe, Bana Lusha, Bana Filimbi, Echa, hein? MLC, la société civile, Bisson Soto Zalakuna. Nouvel élan, Mouzitou na Bossana. Tasika na opposition à Makassia pour côté maïe les autres senti que musique maïe les ali donc jusqu'aux nous le loroté skoto D'accord, merci beaucoup Nafana vraiment na moto mo ke na suka tous ba question belé facto poser mais niveau papa Daniel Alobi tu sens vraiment que moi comme matala ba question des autres depuis na régie ba comme signalinga déjà il faut na comme Nasuka to comme Nasuka émission na biso papa Daniel moi mot de la fin par rapport à l'émission. Mot de la fin, les mercredis c'est la démonstration de force. Les mercredis ya blaguité hein maman na lai nanda côté j'ai passé nuit à Kimbanseke. Moni bato ba sala ba émission na obisa boy obisa dans la base ba sala ke lokoté ba ibi ko mobiliser té ko landa bangoté. C'est nous qui mobilisons. Nga la na Kimbanseke. Nesi Mukeba yo kita. Kota Siforko. Hein? Kikimi. Comme na hein na njiro koti Kikimi. Donc nous mobilisons tout Kinshasa.
na ebisi bino neti balinga kezala o wera jibe o nini to laksango. On le fait par défi, ngazo salango par défi qui arrive à Fayulu et les cas Félix. Parce que Félix a l'équipe Fayulu et bima moni hein ya moni ba base na ya to matato kita. Mama nanga bomba mukola lelo le toza dimanche. Lundi mardi. Lundi non le bino lundi mardi. C'est que les mystiques de Rio appellent la bilocation. S'il faut salango to salango. Omoni Daniel Safou na matete, omoni ngana lemba. Ba petit mot azo les gars on a robeta Daniel Safou monsieur. Fils beaucoup quoi IDPS monsieur. Faut faire attention, ça la respect. Bo benga bo pexara. Monsieur, tu ne connais pas mon niveau. Je suis un grand mystique du présent cycle. Nako yelo na butu na bimelio omoni ngabo o sambo o loba pona ba miso batu. Ozana siège IDPS ya loba on a matete. Tano fils beaucoup quoi mela lotoko ya ko betanga. On ne peut pas s'occuper de ce genre de personnes. Et puis d'abord, tu as la maîtrise ésotérique. Ngaza initié, naza homme ordinaire. Je l'ai dit, je ne suis pas un jeune ordinaire. Je ne suis pas un jeune ordinaire. Docteur Yozolobaka, mais c'est. Na pesa mkolo kufa. Bon, bah, tu vas banga na mukili. Na yebisa yo, monsieur, tu vas mourir tel jour. Falloir à la candidat député. Donc, yo vino, on le bela IDPS, on le bela Nora Félix. Naba soy na munoko. Toi tu es intelligent toi. Hein? Na répondre à côté, le on répond. Ngaza la matete, on a robeta danesa. Tu vas miser la galerie. Yo robeta ngai. So robeta, ni musu robeti biso déjà. Oto lobani nana ngasimi déjà dans toi. Boti ko kosarabat. So balaki na ba base. Ni to moni ngoti. Monsieur Bino makambo bozo mona ngoza makambo mukie. Congo n'engeza mamesekei. Nous n'avons plus les Congo. Les Congo n'existent pas. Bitumbo tozo bunda pour faire exister les Congo, pour récupérer les Congo. Congo toza nango li soutien. Au lieu toza la bomoko. Bisoto kita. Congo kendo boso, hein? Bato bazo songisa Congo sima, bango le ba kendo boso. Ya omoni ngana lati drapeau. Na lati parti politique. Congo d'abord. Donc c'est pour dire que bana kisasa nyos bino bande ko bozala ba poto bolonga na ba sentiment bino boliaka 3 fois par jour 4 fois par jour comment boko binde mona biso to la ranzala bino be boko tina ba sentiment o ko mutuna poto azo finga Daniel Safou biso to finga bino souté ngai de tinga na rozongisa te finga na yo mais moi mon problème ne touche pas mon Congo. Elle ne touche pas à mon Congo, ne touche pas notre candidat commun. Ne touche pas notre candidat commun. Quand tu touches à notre candidat commun, tu as bino penda boui. Ma Kofi Mangombe. Ma Kofi Mangombe. Soki kaka bakena biloko go Fayulu nini. Toko kenena bino ma Kofi Mangombe. Toi ba Kinois. Ma Kofi Mangombe. Bokomona ba Zamba Gorille. Ba tête KO. Bokomona biloko mususu. Ozola nangai. Tokenonga ninga ki Fayulu za mwana kisasa. Tokenonga ninga Kinshasa. So bokena biloko kokosaka. Bisabo. Ma Kofi Mangombe. Donc mercredi na aéroport comme mekano kututé. Contrôle na rayon nyos. Contrôle na rayon nyos. Ton a besoin de soldats. Biso mo ba soldat ya Congo. Contrôle. Mais bino to ko déranger. Bino ndeko to kimbuta zo ba précaution. Pour biso déjà parti à lundi to là na aéroport. So tout faut kimbuta tout na bateau ba aéroport baza bata nani. Vous remarquez. Vous remarquez parti à lundi surtout mardi. Tobi misamno bana na biso bana mateto mo milai wana do ba Goliath ba petona ba bimarate. Ba petit bazolia. Les tilo la kotika tala foufou ba petit bazodame. Nous allons protéger Fayulu. Tala bra. Bolia. Mercredi boza musala. Ba petit ma Kofi Mangombe. Bazolia. Ta ba paquet. Et son bolia, mes crédits on yamba Fayulu. Je vous dis, il y a une organisation impeccable. Moto au salaire, Kanda Congo et Kwele Nanzoto.